to banki kolobaki non nangina tu na yo sikoyo na bokoko tolungana na kati parce que obeta ko beta bakati ba beta kaka mais na zoki na bokoko na moni liboso mesa na awa okoti na temple na yo bino babenga temple lokwa mo place ki ndoki benga na bi temple les églises temple les églises okoti na temple na obimisi ba nzungu ba chulai ba bougie ba parfait ba nzeta bokoko de ba biloko moko ebela wa est-ce que n'habite oui ko expliquer biso différence ni ezali entre kosambela na temple otokendaka ya losambo ya mama Maria tope ba missioni lokwa ba ndeko so missioni na oyo bino bobenga temple ebimisa biloko. Bon, il y a différence pena ezalaka te parce que biso ne batu tosali yango totie yango différence. Mais nzambe oyo likolo asala mabele za moko likolo pe ezalaka moko. Toza na différence ya connaissance ya koyeba. Koyeba ya lelo yo to perdre pouvoir ya bokoko na biso to. Quand to komolo makambo ya bokoko ba soso bandi kolela. Donc otengela ba soso liboso. Ezali signe déjà parce que ezana ebele te ba bitina ya eloko oyo. Mo soso to damaka eti. To damaka. Soso pondezi. Lelo to koma mona mutu mususu aye ko luka pouvoir. Neti to mona ka mingi basi akakaki mobali moko boye mobali wana zana mbongo mobali wana azana mwasi na ye moko boye mwasi wana asala ke bien te yazoka ke te mobali wana koma ya ye maître nganga te obeti biso la kosala te asalaka mutu susu na mokili te asalaka nini oyo nga nazoloba oyo nazotalisa yo selon ndenge tofandeli awa mpona kotalisa selon te eza na mwasi mosusu ndenge aza wana asalaka mobali na ye na ndenge nini donc osonaka mobali bien te mobali akenda kodécouvrir kote moko boye po bobetaka ngonga ngiringiri bosonaka bien mais po bosoma bangonga bosoni po bete esi soka fonctionnaire na misala na bosoni bona ezango ma bien te ko moto ina mais betaka ezango ngiringi makambo ya bolingo ezalaka na comprendre yo ke osalaka na makambo ya bolingo eza makambo ya bolingo mambo ya bolingo mosusu ezali bolingana eka na basentiment mais profondeur ya makila oza na yango mais na kati ya profondeur ya makila wana okoya kokutana na mutu na yo moko boye na mutu no wana soko olingi ozwa ye na bomoto boye moye amona yo eza te toza na bagrâce ebele na kati ya spiritualité ya bakoko na biso oyo bakoko na biso babandaki kosala kala ezalaka bible te ezalaka pouvoir parce que pouvoir babotamaka na yango neti ngai nabotamaka bayebinga ndoki then maître na pusa mo mpanza then no da yo mondi we ba ko ncho nga bayebi ngai ndoki kombo na ngai Mathieu Musa Mwalim Bajin Musa Bajin Mwalim Kabam maître sombele nga sikre wotika na sambela na pouvoir wana toza na bandenge ebele mutu mosusu azo raisonner ndako ya kisi ezali église ezaka église te eza te oyo akosambelaka pamba te na biso ezalaka omoni biloko omoni na liboso awa ezali na ntina na yango oyo ezali kinyumba yango na biloko no efo kuza pembeni na opo ngala omona ba biloko moko asalaki déjà prière mpona koprotéger yo ya mabe ezala te oyo ezali kinyumba tozali na ba asa tozali na kasa kasa oyo soko sangisi yango na kinyumba oyo tomonaka malédiction magnifique oyo ekoti na kati ya ndako ozomona bolamu eza lisusu te parce que bolamu wana eza su te mpona nini oyebi bososoli te oke na église osambeli mais pasteur azotalisa yo te mozindo ya susi ya likambo na yo mpona nini pasteur azangi koyeba mozindo oyo ya ye ya mabele ya Congo parce que toza awa nakoki kosambela nzambe aza na France te babengi biso na à l'époque parce que nga naza mwana Zaïre bazobenga nga roi seke naza roi
ezala so nake ba Brazzaville nake Gabon nake Angola bayebi te Mwalimu Pilpon abetaka tolo azali roi mpona nini naza na bamakambo oyo nasalaka komona kaka babiloko pamba te ntina ya oyo babengaka yango na Kikongo mvungu mokedi ya mwana Congo central mboma mokele na matadi mokele na palabala donc territoire songololo ngetuba Kikongo mwa ndambo mwa fioti ok mu secteur amo palabala village ya munu ke Kifutila place ya bakaka beto toke ba chef de groupement donc mambo ya muna kusala yai donc yake mambo yai bankulu abeto bafumu abeto bakaka abeto baunde mutu salabika liyalu yai donc inde bango ndambo alobi boy apesi ba village na ye apesi ba nina ye alobi ke aza mokitanyo ya bafumu ya village na bango comment village wani Kifutila donc ninga azate ke akio lokuta mwa eloko moko boy na nzela te auta nango banana bokitani na ye bazo pesa ye continue papa nanga yango nali kotalisa mingi na kokene mingi na Kikongo te parce que sona kene mingi na Kikongo bakoloba te na sali mwa tribalisme mais Kikongo pe na langue nationale biso yango wana pe mwana Kongo ayo pata makambo eza wana yango toye kotalisa mvungu toyebi ntina nango te bato ebele bayebaka ntina nango te ezali bidon oyo ya bokoko lelo tokomomona bidon ya plastique ntina eloko oyo ezalaka na pouvoir na yango neti bo pouvoir nango ezali ebele eza na mutu oyo neti soki osala likambo te mutu moko boye ayiba yo amonanaka su te oza na baproblème moko boye fale esila obe na leta obe oza na baniongo ya bato donc ezali nzungu oyo soki totiaka yango mai wana ezali mai ya purification ya baration d'esprit soki na lobi makambo oyo na koyebisa yo oloba ata oza musika lelo tokoma na technologie développa tokoma mingi na ba WhatsApp ba réseaux sociaux okoki kozala musika soki obengi ngai tozali contacté donc oza na facilité ya kosala makambo nyonso to omona événement ata mwasi oyo akimaki yo donc soki tolobi makambo awa mai wana ezali aso na ningisi yango yebaka yango eza neti ozobouge motema na ye so na komi na dimension na panza yango wana eza kinganga to kifumu wana siko ezali bokoko na kati ya spiritualité ya bokoko na biso pa biso bato so ezaka asali eloko bokoko mabe oyo kifumu kinganga te kifumu ezali eloko mosusu totaka différence nango lelo tozomona bato misusu aza na fumu ma ekomi nganga te fumu aza nganga te fumu azali mfumu oyo azali comme encadreur ya bavillage comme lokola chef de quartier tellement tozalaka na baprovince na bavillage yango nde babengi mfumu mais biso toyebi tobengaka bango banduki oyoki ya yo tobengaka fumu batobengi duki yaka mfumu duki wana aza lokola oyo tobengaka bachef ya commune oyo babengaka bango babukumese donc baza lokola bongo donc oyo babengi mfumu aza lokola chef de groupement eza lokola gouverneur eza ndenge bandeko so bayaka babengaka nkiamvu donc kiamvu wana biso toyebi eza bon yango babengi kiamvu ezala oyo te fale bapanzana libala epanzana ubie ezala mona nde bamikonzi na biso lelo bakoma owelaki bikonzi bazowelela pourkui eboye wana longwa eboye na boye tout bayebi mais topesi nga question moko important na likambo eloko oyo nakoki kotia bamakambo no awa soki osombi yango natie bamakambo no awa so nasali cérémonie soki olobi bamakambo so nakani yango boye nalobi bamakambo so napanzi yango yebaka yango place oyo makambo no ezalaki yebaka yango séparation ya mwasi na mobali na yo soki olingaki mobali soki olingaki mwasi yebango bakobi ubie kati na mosala soki adversaire na yo aza wana oyo atiaka yo panzi likolo kaka mfungu oyo nayebi so toluka eloko mosusu soki obengi nga tokosala makambo kaka mfungu oyo soki olobi bamakambo na yo totie yango okomona na mai oyo nakotia yango mais mai wana ezalaka sain eza mai oyo ya pompe te eza mai oyo nafutelaka yango transport nakenda kozwa mai ntina kati ya océan ubie mai ya fleuve oyo ya kati ubie mai oyo ya mbula oyo etutani na batoli te mai oyo eza sacré soki oza mosika
na kotalisa yo parce que na mikila poto pe ba biloko boye ezali na kotalisa yo nini okoki kosala parce que soko panzi yango na ba cérémonie na koyebisa yo ba prière na koyebisa yo soko sali yango eza po boma mutu te eza po tanisa makila te na biso toyebi sacrifice na biso na ba pouvoir ko biso toyebi eza kaka toke na islam eza kaka tokataka soso bien kaka oh na ekoluka pour pepe du bonheur kisi ya mbongo ezali te mpona yo teka moto lelo tokomomona bato bazokufa pambapamba mpona nini spiritualité ya bapaya ekoti tro sikoyo bango bazovie bapaya mais soki courte nini courte joie bazoloba courte joie ezali bisenga mokuse sikoyo bisenga mikuse tozwi lisusu kote mosusu balobi ode biawenda kasi oli okei ti mais muta okende ka mais ere yo ozokende nzoka nde oza na place oyo parce que biso tozwi babiloko mosusu ezali nanu pouvoir oyo na botama nango parce que ngai na famille na boye ngai bayebi ngai nano yango babi kisi esimbaka na motu aza na misala mabe soki oza na misala mabe te bango opesi yo oza ndoki te oyo kozala na kisi oliananga boye te na mobanga yo olia nani nalianga mutu te tokoma nani okunda nani na famille tika na boye ko omotanga na lisu boboye ondie tokomi erni cameraman po oyoka molili ekoti bandie biso ngai tozosolola eza na bamakambo ebele tozwi lokola parfum oyo eza parfum je m'appelle maboko ya nzambe nalingi na toyokana ngai na bosibu mpe kata na okamela toyokana be alianga te bite oui je m'appelle maboko ya nzambe je m'appelle maboko ya nzambe nauti na kokata mpo toyokana malamu epo na boyi autinanga liso odie mutu ngai nodie mutu nokoni ngai donc toyokana bien benanga prosper bakine ye prosper bakine makambo boolukila ngai bosisako bino moko ngai na kokufa te bino moko te bokosisako bino moko ndenge viere kitola bata minoko mepwani baringi ekomaka te to bokontinue bacontribution toso baringi te ebongo tosisa doso mbamo naloba lisusu nani bubulu mukunu kilanda mukie chef coutumier village lutendele na bakongo bino bana bino bobimisa misala boka yango baza bakisi ebele po aliaka biso ata yo moko naloba oyo naloba te PDG Jano Binano PD nabeleli yo 3 fois po soki no PDG Jano Binano makanisi osila nakoloba te mpo osila te nakoloba te nayebi te osila na yo te bayoka kaka bayoka vie nanga bayoka PDG Jano Binano ebongo Pascal Poba $50 c'est quoi $50 elo te nazongi na émission na continue na maître Mwalim pona tuna maître Mwalim bandeko na biso ebele bazotuna naza na Clarisse Amboka na Luanda atunaka mingi alobi ke bango kuna mpona ta azwa bilet problème ntango alobi bongo aotuna ogiste ayebi te estce bino koto bosali makambo efungola mitema bato babisa babileti rapide bana poto bazosenga bakanda baozwa nini te dosie te bana kota bangunda eza nini bino bosala misala omoni nyonso tu na kati ya ndako ya bakoko nyonso tu ezalaka passage baninga ye eza na eloko moko te oyo eleki makasi nyonso tu eza facile tokoma omona lelo oyo toza ebele te baoyo baolanda spiritualité ya bokulu na bango na baoyo bazokende na bareligion ya bapaya ozomona bato mingi bazosouffrir bato bazokende mingi na bareligion ya bapaya mais bato bazose retrouver toza moke parce que bazolanda oyo esengeli place bakunda motolo na ye eloko tobosanaka ezali base soki oyebi totuna place bakoko no bazala yebaka yango landa spiritualité na bango soki oyebi te tuna epai ya bakolo yango monaka ata obotami na kati ya kapitale mutu ya mwana malamu oyo olobi ote nga naza muyombe ote naza muswahili naza te naza mutu ya bandulu ote naza muluba yebaka yango mpo oyeba yango fale bakomisa ntina mboka na bino okoma otala village natal
toza na baquestion oyo ekopose eza na banzete oyo batalisaka bato omoni lititi oyo ezalaka mpona boye omoni oyo ezalaka mpona boye nzungu oyo ozomona oyo eza kinzu tobanda kobengana yango na bokoko toza bana mike na kala mingi eza babenga yango kinzu eza nzungu ya bokoko ya mabele nzungu oyo omoni yango oyo eza na eloko te mais eza na pouvoir oyo ndenge omoni yango boye mpona kala mpe ezalaka seri wana tozosakana omoi tosangisi mbongo tozotanga tosangisi mbongo yo ngai na papa cameraman omoni tosangisi mbongo soki touti ekole te tosomba mwa biloko mwa poko ya loso mwa mafuta mwa thomson tolamba yango tobande kolamba yango na banzungu ya bamama na biso te oyo bazosalela biso pour le temps oyo bazobenga soudire mbongo donc wana tozosala likabu donc litie lilie yango babenga likabu litie te lilie te donc tobande kolambela yango mingi na banzungu oyo toyebaka ntina na yango te yango na temps wana etobande kolambaka na banzungu oyo etozalaka bana mike soki otali pour le temps na temps oyo tozalaka eza different temps wana tozalaka nakanisi mba moko famille na ngai biso babuta biso bayaya basi liboso biso bana mibali na nsima nazokanisa mbala moko magishongo yaya na ngai ya liboso vraiment azalaki makasi na makambo oyo ebongo kesona me repose en paix mama oyo abokolinga mwa mingi yaya na ngai ya mibale suzi mbi olela vraiment nakanisi epe lisusu kolobaki nakanisi Hélène Efuto oyo vraiment yaya na ngai ya misato ye nde azalaki vraiment proche na ngai mingi todotambola mingi balelaki mayoto na banzungu aboye nzungu bako maître siko nzungu oyo yebisa na mosala no natyaka liboko te nacuba na liboko na kati te okoki kocuba mpe loboko eza cuba eloko esala mpe eloko te eza na eloko te yango eza na eloko te oyo ezali nzungu oyo moni oyo ya problème nyonso tu oyo eza na bato mpe baitasi baangola oyo nasalela bato oyo bayebi oyo nasala bato kaka mati ya nzungu ngai eza te toluka te ngai ezalaka oyo nasala makambo ebele dernièrement nazali na kati ya matadi bauti ebenganga bayibaki jip wana baye na matadi baluki soki banani banganga moko banani baguérisseur toza na baguérisseur toza na banganga guérisseur aza unique mpona nzete akosala po tali bumu mais spiritualité problème ya kozanga mosala ou bien kozanga libala ou bien kozanga mabota ezali problème ya guérisseur te guérisseur bakomeli so banzete yebaka yango nzoto na biso ezalaka fragile meloko so bameli so banzete oyo ezala motu oyo ayebi spiritualité te akontrole na corps na yo bameli so banzete ekesala efe moko boye na bakisi oyo ya mindele oyo omelaki parce bamindele baza na bakisi na bango batiaka baproduit chimie mais siko biso na pouvoir ya bokoko toza na chimie moko te toza na makambo oyo pouvoir epesamela biso soki lobi likambo ata oza wana yebaka yango oza guéri camion siko emonanaki camion wana tokendaki kokanga ngo na lufu ezali jeep tokendaki kokanga ngo na lufu soki bato wana bazalaki exemple nange nazwa baimage parce que naza mpe na charge te parce que boza mpe boesalinga surprise tozokima na mbangumbangu nzungu oyo nazongela biso la nzungu oyo sikoyo ntango nzungu esala makambo moto aza na poto moto aza na ngola aza na lubumbashi aza na afrique du sud so nzungu esala nini nzungu oyo eza na elembo oyo tosalaka mingi na elembo ezali motu oyo angali kosala séparation ya libala ube aza na posa abota so baza mosika kobota ezaka te tokokoma mona banganga mosusu aye akushe nana motu abota ube bapaster te moto ya komibana wana tazobeta explication parce tokomi na temps oyo nzamba bakoko aza na kanda surtout mbengu aza na kanda makasi mbengu ayebaka te lelo na eglise kokoma ebele na kati ya maibale ya kongo satan na kombo na ye lelo tokomomona baeglise ekoma ebele bazobatama na nsima ya bible me nzoka nde bazokende na kati ya mbengu bino mpe ozala mokembi ngai muta mbengu te ngai mpena nazali ya mbengu parce que nazali oyo bakulu naza mwana mutadi libanga nde toza na eloko moko boye batia na métropole
na rond point wana omonaka estati moko boye asimba marteau mbula matadi de mbula matadi so tolobi mbula wana tolobi impoli donc c'est que toloba mvula nde tolobi impoli mvula nini oyo ezali mvula matadi toza na mbula na mvula so tolobi na mbula so toke na Congo Brazzaville seloki Congo ya balari tofingi bétise mais na pale na biso koto na Congo toza na biso normal mbula matadi oyo asimba marteau azobeta aza na kanda makasi parce que oyo ndenge batielaki ye wana na mabele ya matadi oyo esengaki esalama yango ezosalama so lelo tokomi moke nzambe tomoni souffrance ekoti souffrance tokondane kati na président ya république te tokondane ne kati na bato oyo bazozwela biso science ya bapaya kokotela biso yango awa lelo science ekomi ya sacrifice bato bazokufa pamba mpona nini po akende kozwa kisi ya mbongo mpo luka mbongo fale oboma bato eza koboma moto te eza na babiloko oyo kosala ya bokoko na biso omoni pouvoir wana sacré epesameli yo toza na bachance partout toza na baportefeuille du bonheur soki mpona kozwa yango ezaka mpo oteka motu te eza na baepreuve soki ozali mosika okoki kozwa portefeuille na yo bien saki bakotalisa na yo prière orespecte kaka aire oyo eloko wana olobi epo obeta yango sepeli osalaka misoko ya bakake ebe baolelake bato baokanisa nde bazosipoke bango nzoka ye moko asali erreur bazakita mosu 12 heures ofungola 12 heures mitema moto te bape pasi eleki mingi afungoli na 11 heures eloko nini omoni client azalaka nde lokola soda mais aza zoba te omoni aire yo ozozwa motu azoya na mosala fana akoka koloba nyonso fale kozwa temps ya korefléchir kopose baquestion ye mpe motu wana azalaka temps ya kozala patience parce que ezala na kati église bato misu basala oyo akeluka kobota akeluka libala akeluka mosala asali 304 ans même temps asacrifie na lupango na ye natikana kozwa solution te bomengo nani ya paster nzoka nde na bokoko na biso tobangaka yango pamba bazosala batémoignage na bango te boke na bokoko te ezali malédiction ezali koboma motu bazotya bino kitenda noire na elongi nzoka nde bazotya bino kitenda noire parce que ozala kaka mokufu s'il vous plaît ngai nazalaka na système moko boye na émission nayebiki ata nayaki oyebisa ngai ke yo olingi vraiment osala émission oyo ezala na limba ata moko te osaka eloko moko mais dossier ya nzungu oyo nainteresse ngai outi koyesa biso ake ata moto aza mosika okoindike a partir ya nzungu oyo nzungu yango ezalaka nde na tv na kati moni nzungu oyo ezali miroir na koloba nini kotya su mosapi te parce que obandi koposenga bakestion ya nzungu oyo seke efali nalakisa o grandeur ya nzungu oyo bavaleur soki olobi obanda kobanga yango moni eloko mosusu tozoperdre makambo ebele na kati ya Congo na kati ya mboka na biso ezali makambo oyo mpona kobanga nzoka nde luka batalisa yo oyoka omoni nzungu oyo bomona yango eza na eloko te ngai na kosenga yo eloko te mais zwelanga papier ka mouchoir bazwa mabele oyo ngai to nazwa ya mobimba soki nyonso tu oyo olingi parce que boza nazwa mosusu na boyi na baproblème s'il vous plaît papier mouchoir yango batia yango mabele s'il vous plaît kamera kokata na mtezela s'il vous plaît tikaka popo bato bakokanisa ondire awa toluka voilà te sala boye ese tokota bapapier bon yo nde moto koluka parce que yo nde oyepana bapapier kana se na kati awa nga nalobi yo nde koluka nazwika epapier oyo papier mouchoir wameza te fe misi mbongo seke mbongo na nga
eza yo ajibu ajini kafe pe kofokoni muluka sambila nga nzambi ko muluka sambila kisimbi ya mbegu kisimbi ya masa kanga yango yobaka kombona na ba kombona ngai kombona oya champion local ka nalobi tanga kaka kombona yo 3 fois champion obwaka yango awa batu bazomona champion local لا لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله صلى الله عليه وسلم activité café pe côté café pe confirme je suis en fait que vous savez pour la porte mon visible des signes angelis abracadabra abracadabra ya Allah wa salam alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim naswata swata swata la zam activité café pe confirme je suis en fait que vous savez pour la porte mon visible des signes angelis abracadabra abracadabra e ba koko ngai mwana bino pe na zo sisa ko senga pana bino na bi ete bino ko sisa ko décevoir ngai allora sakieti ajala fe bakokona oh imbongwe mbongo ah mbongo ko te yo simba na muzano s'il vous plaît zano tsana ba mbongo ana kuna ah oh lelo batu bakomi kosakana na mystique mystique existe zano esisinga na courage ondo pa mystique existe yo moko moni papier na yo oti yango na kati ya nzungu oyo linga ko yeba munene na yango nzungu oyo eza na ba faso ebele eza na ba makambo ebele metela ko simba mbongo okosimba yango zano oh okosimba yango $10 $20 eh nelinga mbongo ipesanga liboma tozali capable ya nyonso loba non lisusu loba musu ona ote te zano loba na zano s'il vous plaît je suis neti oyo o ba bengi portefeuille akomi moto mingi portefeuille ezaka kate portefeuille fallait bima na kati ya temple bien bonité ata portefeuille na yo place ezali ata god eza na ba montagne nyonso mais ezana na mo musika no nda ko bangisa eza na ba faso tu oyo kolinga na kati ya makambo oyo otozomona eza na makambo nyonso tu oyo mete nga senge na ka numéro moko na kosala donc oyo eza explication soki osengi mibale na ote soki osengi mibale c'est que makambo nyonso tu expliquer nazosala explication omoni portefeuille ekezala te ote basala boye te portefeuille no ate oza na kati ya mokili ya poto ate ozali na Angola ate ozali na kati ya Afrique na koyebisa o kaka soki obengi ngai ote ozali na besoin mbongo yango combien portefeuille ezalaka selon oyo kolinga pe ezali portefeuille te po opesa makila ngana sengi pe opesa ngai odimisanga ba million mais ngi tango osala explication ola sanga pe ndeni isala makambo na mona kama makambo yango ndani donc makambo nango so na lubina token na yango parce que yo lobaki tokotaki déjà na makambo oyo lobaki ozaka na besoin ya numéro moko OK c'est que c'est bon mais maître na simi mbongo natana ngono natsangono anatasuke elimu te elimo rate wana ezali monene oyo sengaki olobaki ni olobaki namona parce que nayebisaki awa naye kosala numéro te tokomomona nganga nyonso tozoleka kati na émission ezala zane ka guérisseur fala sala ka numéro donc mbongo ya kisi balakisa yango motu nyonso tute yebaka yango pe makambo ya kisi nazo expliquer yo eza na ndenge ya mabete na sens ya mabete mais nazo obi neto na seka na yo na ndenge osai makambo na mobanga oluki eloko moko boye yango siko ekoti na kati ya nzoto na ngai et puis moto ngo estila te tena nzungu pembeni kuna ezali na tango na pardon maître tena kuna ezali na tango na yango oyo na simbo su te nzungu wa funzungu
maître pardon to sauter non bete langa li solo ya soso wa soso ngo soso wana obe si ça non oyo kelele oba bengi oyo soso ya zamba leki ya zamba yala la kanga benga e kanga kanga OK kanga omoni tina ya soso oyo batu ba yeba ete tina ya soso oyo asalaka ba maladie belé mais depuis c'est mon kuna de no banga ko banga eloko te bablu ne ko mi suspend na no biloko oyo na lekaka na kosalisela ngo ato zali musika oyo zana sala simba ko zana baninga bayote ba makambo ezebele oyo zana ba inconvénient ko tozana mona kati ya mokili to bosanaka bokoko na biso pouvoir na biso ezali ezana eloko mosusu eza descendance na yo ba memada ba problème moko boye yo nde ozo sibir yango siko poto kata balie wana ikesenga nini ezana ba biloko o basenga ka biso senga tout ça tout ça la yango eza te poto senga yo mutu to senga yo te pesa mutu po makila nde ya te makila ya mutu ezaka sacré eza naturel yebaka yango mutu abomi mutu abosana kelongi te mais soki mutu abomi okati nta mutu baka mutu akati ntaba ba obosana ye parce bataba baza belongi be ebele. Oui, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. ONG moko oyo esungaka makasi ezosunga vraiment ba jeune partout hein ba orphelin ezosunga bato ebele ezosunga na bato bazobela vraiment aimons-nous vivants oyo quand même bon na président de l'UTC. Merci na mosala na bino ya kitoko ndenge boyo sala bato ya solo batia bino maboko bokende suli boso makasi et puis na kini awa ezaka na Belgique te to na Europe te eza petit na kini esi même bongo na maman Nicole Kanda BCDC maman franc-congolais nalela et bongo bébé lombe double brassard maman conseiller moi na Soudafa tongo et bongo Pascal pour $50 c'est quoi oh yo muta pesa ta la tedi na bosanité na boaki maman social na kata emono vivazaka moko natanga bon na rolobate Percy apôtre Percy ope ngwana lisusu bino nyonso ba ndeko na emono vivana pibino bambote ya tro lisusu bongo na pesi ya Fredi Ngomba le coutumier ya ngwana ya Fredi Ngomba e bongo vieux prospère bakine na kolobate et vieux gitola en tout cas ya ngwana masolo likolo makasi ndenge moko na bosete ko sabino opération to sombaring ezali Nicolas Kapende na bwaki yo 3 fois kaka ndenge na bwaki yo pe lisusu na bwaki bongo amboka o Clarisse mwana Lwanda tongo mwasi mbinga Renate Makwela le mbinga d'or Renate Makwela mwana boma ya tongo na ebite maître na ngaki na bosa na mukie est-ce que ko pesa numéro na ya contact pour na bato ba kozana besoin na yo babenga ngate pour na ngana na ngaka chete ni monganga ni nganga bon numéro na ngai ezali plus 243 089 80 45 194 089 80 45 194 wana eza numéro oyo mutu akoki kozwa ngai oyo bakoki kozwa nga atoza wapi okozwa nga mingi nasalaka misala naza na place mibale maison na ngai oyo place nakenda kosala misala moko ezali place oyo nazwela pouvoir epai ya bakoko na biso na kati ya Congo central ification ya 6 km na kati ya Palabala na village ya Kifutila. Donc première maison na ngai eza kuna, deuxième maison eza place oyo nga nafandaka na kati ya Kishasa na kati ya lupango na ngai naza na esika oyo eza na route Mokali na avenue Make 124 na sima ya boulangerie MBB ya Libanais moko kombo na ye Mamale. Donc naza na sima wana pe naza lokola ka lipa na ye soko tuni ezala mwana moke ayebi maître mwali mobali ya mama na bango bidenda naza social na sololaka pena. Donc soki tobengani seke eza malamu nakomi kokena koshite pe kolobaki na bwaki Aminata Lukuka
batika yo koto ozali yo yangwana et puis lisusu na bosete na baki bigote kidinga na mobako banda kubwaka bongo na bwaki déjà na ngati telongi boko na tongo et bongo dete na nga papi fala na bwaki libanga ba pesa biso comme espace kitoko telongi pe na bwaki Miranda Joseph azaki na sima ya caméra na bwaki Pasteur Broné Bomalika Pasteur Broné Bomalika yangwana berger Etienne Bokopolo et bongo Pasteur Lebo Kasende mobali ya Maman Pasteur Patricia peut-être patience maman Pasteur patience pour petit maman muke na baki Deborah Mamikina na baki Diane Omoy mwana 8 na banyanya mikolo pe na baki bongo Jonas Maza pe soki na teboui na baki Belamine Kamba motema ya ciao.